Voilà, merci. Na bino nyonso bozwi vraiment occasion malamu ya kolanda Berthe Djonga moto na Nzambe journaliste Samboka oyo ndenge toujours na expliquera bino ata bato bovana na Miral Mantima pena ba rema nyonso ke to continuer toujours ndenge ye moko le mola pesa biso idéologie jour moko alobi idéologie qui mo chempamba avec multiples impacts to yambi porte-parole ya bina filé. Et ça, moi, mikolo mingi, toujours kuta na soute pour tout ça, la dernière émission, moi, batan o eleki. Alors, lelo, tout ça, moi, déjà, tout le 4 jours, au bina filé, aza déjà aux États-Unis. Ndenge ya zoye bisabiso, ke bayamba ki kitoko. To yebite, to zanae, paka, mbote nao. Ah oui, mbote Berthe Djonga kulo tunanga mbote na batutu ba otabiso de partout ming na monsieur Hugues Bina Filé garçon de qualité futur testament bambota trop l'homme le plus simple du monde bambota trop et puis nzinga CG Even Silolo azana et puis na ndenga chaîne na moni Remazana moi si kitoko mbinga telema donc voilà Obiga eloko bwaki ele Bina Filé et salinga moi nini oyo pona nini l'homme le plus simple du monde. Il est l'homme le plus simple du monde. Si, l'homme le plus simple du monde, oui, parce que Babloro Msuso Toloba Yalabi Soteza, public fanatique Yemo Mutape Saraba, Kombo Yemo Mutavotaka, na Kimia Ome se Bina Filazala, Nango Kande na Lobarake Yala, na ba problème à Batute, Batunde Bamesana Ozana, ba problème nae. Yangona Batalagi Babino, Ezana Bamisuso To, Ebio Nangai, Mambwele Kanamboka, donc voilà. Amiral Mantima, Ozolanda, Ndenge. Paka azo sanola paka ça fait déjà une semaine yango yo so 5 jours to oyo Bina Filé aza déjà na mboka États-Unis. Est-ce que akoma ki na États-Unis ou bien oya so non azaki na Istanbul awa non go ya États-Unis Istanbul ezamboka o déjà si atambula gango déjà so deux fois déjà tambula gango donc arozonga na wana sikote siko akepena ngana benga ngo kutu monde à part do akomisko esika pena mokili mususu ebanda do na minto azana États-Unis donc ba image borolanda ba kosela la télé nini radio te borotala ba image bino moti na internet boromona niveau ya kei o yazana ngotala na minto ezayi yende mutana ngwende ya makambo ya muziki ya mboko na minito siko ba yambe ndeni bon ngana mona ki mo mke mais tellement que na doute yango na otuna na mona ki mo image moko ya ndenge azalaki kuna mais oyebika foka toyebaka soki eza pena ya solo aza kuna sikoyo lelo azorépondre ah oui États-Unis eza ndenge bato nyonso mingi bato bambongo bato minene po États-Unis eza lipa te eza braza te obaluki na soki na beach akota palme beach odindi pa okei braza non po États-Unis eza poto ya solo donc akei na minito États-Unis États-Unis kaka tour kaka kopemisa nzoto alie mwa laska melimai azongi na ye donc voilà mais ba surprise ezanga raté mais lo akende les États-Unis tour kaka et puis États-Unis o ya 15 États-Unis te batso na sac ba memi yo to ba biso ya to na ndule mo ba memi lo la mutu mo boye ana makolo te ba ke na ba betsa onte ya kepe États-Unis na propre effort donc nitindika zongi sa sala boye donc États-Unis amelika maya ya laska zongi na bino vraiment États-Unis na bino to voyage na biso mutake fa bando se comparer na bato mususu bakenda ba mema bango non so lobité muto lobelo azate batutu wana oyo zoloba wana balobela marambo pekanga na lobela oyo soki na tanga bakombo soki na orchestre ya Ferregola balobela ba voyage na bango soki pa fali epopa balobela ba voyage na bango maka uzikutu ya lala kate yeso Ferregola sale loro morbo ye malekela ngo pena na ba chaîne tout alobeli pena mambu Ferregola sali donc ça normal ngana muta liboso te ngata msuna ko muta suka o alobeli marambo États-Unis au président na ya kei donc voilà sikoyo lelo siko ndenge Bina Filé ake États-Unis ya ye moko yango zo comparer na bato mususu ba mema bango basali yo nini po ba mema bango bon yango na lobi te na lobi ke mutu nyonso alobelaka président na ye kaka boye batutu wana o ngana tangi na orchestre Ferregola Jésus de Nian fali pour pas maison mère BCBG tout le monde revient à Mosaka pe atsaka mbanga ana aux États-Unis ngeza ya Paris foot te aloba kipe Mosaka alobi ke ye ake eza lokola nzoto
olie afanda na makolo akenda kofanda na mutu po États-Unis nde mutu abi avanda na loboko te avanda na kwisi te mais na tolo pe te mais avanda bina na mutu po États-Unis za mutu. Est-ce que ngana koluka na tuna su mosaka oyo nde nini olobaki ovandi na loboko te na mutu loboko wana siko eza nini te ngana koyoka oyo alobiki akendeke États-Unis na mutu États-Unis eza mutu loboko siko ya nini ba Paris. Donc mais c'est Hugues Bina filé na minito garçon de qualité avant ako vanda na mutu donc na loboko te Ba free de ces ba genou donc ba molin ba tibia donc voilà de ces choses en est ba linzaka ba nini oyo mo lukela biso place donc omoni yango Blanchard Moussaka soka banda lo bango bongo ye combat na ina 140 de compte siko Bina filé combat na nani. Oh, yo bité que tona ba yini belo ba hôtel la biso. Oh mana Bible page mona obosana verset mo bo eloba yawe ba yini na ngai ba ye mingi penza. Ba lingi na kuya donc ba yini bazebele misu ba omona na ba omona ba TV ba komi komi laksa make ngana mo yini ya Bina filé. Ana mona molimo. Des fois te ba omona ba omona mi lakisa déjà que eza biso tina ba TV ba omona sala bere. Donc voilà. Sikoyo album na bino siko ekomi na tanini awa ye moko atiki yango asundoli yango asali pe ata promotion makasi te akena ye omoni ti akei po ebike ba combattant ya makasi baza na 4 orchestre ayebike nga nazali Marco Mopanzi Sango azali o comprendre ayebika tiki ba soldat makasi et puis promotion na biso ya lokwa ba promotion msute ba salara ok opesi $50 ba Alexandre Mbono soki pendant 2 mois non biso to salara pena promotion pena comme il faut avec budget pena na biso mukolo na régulier devant pamba mukolo to sala to beta totalité ya budget o fo bima pona TV obi na tala montana gangi na bi mbongo ni c'est que pour la TV abi oui et que pour la promotion. Vous comprenez? Donc il m'a tout déjà ils a carré ba Joël Pembele bazana déjà ngana zali Marco zali donc kito côté on bala pongi. Donc musale tito za a na minto boss en États-Unis mais ana lukani. Omona ke tozo bunda kaka. Moi mais toza wana. Donc pour na pesa bilengi ko laksa batuke positionnement album wana ezana makambo minene na kati donc ba yo kangunde bazo continuer oyoka. Siko ekendeli oyo Bina filé à États-Unis. Et ça pour balinga ba meme na pote pa wera eza ozala te ke o akendaki nanu pona makamba wera po yanga mona ki poto bien ndengeni a effacer kaka eloko wana po ye moka pasola na nzela ndenge na. Ah bon, pour la question posée wana eza non même pas wera za koko na ye sora lo bien memaye aro memaye so pa lo ba ki abandene États-Unis o bandene États-Unis wana mambo mkepa wera. Donc ezaka que d'ailleurs mambo a poto ya Bina filé ndese akenda poto kala ye mora mtala offre nango. Azara koko na tilelo vera. Koko na ye donc koko na ye ya black te. Mais na papa na ye ba yo kana sute. Non. Mambu ala mambu. Pas le berer. Sikoyo azo reconnaître sous mona te. Sikoyo yo koko na nini relation. Soka reconnaître te. Ana ba papier belé, papier héritier watana bazali, papa fait rigole azali. Vous comprenez? Ba papa bazé belé wana ba papa brigade bazana. Vous comprenez? Wa ba papa na ya ta boy ne ki papa ngobon. Ate pas papa héritier. Ate pas papa fait rigole. Ba papa ne garas. Kas. Ma beza. Est-ce qu'il y a un problème? Promotion ma papa ya kosomba. Kosomba te, mais papa yo wana gasite. Bango tu ya benga ba papa la na ba respect na bango. Héritier watana be, c'est mon papa. Oh nani? Papa. Ba déplique ta na déplique kutu papa. Déplique pomba. Donc lelo toloba bien que Bina filé a comment manquer papa na ye Fabrigaz. A comment manquer te tanga comment la que papa mususu aza papa o mani so mto kada la ville la mugina tongo papa na nga mususu aza c'est que o moni ndeto ala na ba parler et ana baba na msuto pesa ba ba tore mwana mabe mambu to mona kia sala ki papa na elobi aza mwana mabe o fo benda pe bana o tuni bana mwana problème ezani tom sou papa o ba ba la na ba pesa ba conseil belé ayoka kate tom sou za papa mo bo amela ba kwiti na ye so ameli ba kwitsa langwa komi ko embrier bana ko embrier mère na palais vous comprendre donc ba papa na ba papa bana ba ndenge na bango yana ba papa msou so abimi azonga alangwa amisubeli même donc voilà donc papa na ndenge na papa okuna so alangwa yana ba papa msou balangwa raté bazon net na marambutu vous comprendre biso to na problème na Fabrigaz te
totikala ozala na baproblème nete ye nde moto aza na baproblème na biso peut-être mpo tozomona bamambo ebele ezoleka ata mambo erreur oyo outi oloba awa ye moto abengaki erreur. Pourquoi obenga erreur du maître nga na libota na boti bana 5 kombo ya Platini eza te nabenga mwana nga Platini eya na sens te to nabenga ye to mosusu Rema na libota na nga Rema aza te sikoyo nabenga mwana nga Rema vient non eya na sens te. Vous comprenez? So, malamu benga kombo soko benga yete pour même mama botinga. Et moi ça l'erreur. Au moins on a place à benga papi. Au moins ya benginga. Et ça normal. Bis kombo on a tout na kata libota na biso. Comprendre? Siko non go benga kombo moko boye, po ezan libota te yo bengi yango. Wana ça so erreur te na ebité tom sormi na ba 20 ans zo ba suma rambuté na ebité. Ko kama na makambo yo nazomona awa. Donc tolobaki orchestre bina filé na minute oyo bakomi lokola indépendant bazali liboso no biso to kopeka makambo maître la sala to la ndaka makula maître donc lelo bokombo bunda na ndi alingi nete siko osani oui tozo copier siko yo mutu ba copier yo bana ba olanda papa yo moko bunyo bazali donc papa ba ebele papa bébé et puis qui papa ngoto lo bato tsango petunde papa ya botaki bina filé non ya bota bina filé te qui papa to tsanga na ndenge ya ndule o comprendre ndenge ndule donc ndenge ndule ya normal la otanga ba papa héritier bazali po yete mutabota bina filé ye ba bote na maman na bango bina filé pe ba bote na maman na bango o comprendre ba ya mayi wana ba grande sœur na ye ba cheve ba masolo comprendre donc yangwana aza papa boti bina filé te za musique nde sali ke bongo donc soki lelo ya zate héritier bazali ba frère bazali donc voilà. Voilà. Siko lelo orchestre ya bina filé album au misi oyo oyo bimagi les 30 oyo oyo sali 20 jours lelo et sali plus de 20 jours lelo combien de titres oyo ezana kati pour la fois passée le baki na biso 18 titres mais na 18 titres wana ya bina filé ye moko eza combien est-ce qu'après ça peut occasion na ba musicien na ah oui occasion zali ba vocal ba animateur ba sali musala na bango album oyo kolanda positionnement nde eza album ya mouvement wana ndesko rotuna banani na banani batse banzembo donc album oyo eza album ya yemoko mais ba musicien ba yembi ba 3 4 2 vocal déjà na orchestre daso ba peso da 2 vocal ata vocal moko donc faut kumisa nzambe ebele ba onuna na ba orchestre ba ebele mais atika lo zo pe vocal te comprendre de comment atunanga lobi Berthe Jonga soki okutana mpaka tunela ngai orchestre ya bina filé Amiral Mantima alobi orchestre ya bina filé ouais ba animateur wana basalaka musala nini po bina filé moko aboaka kana ndenga mukete do apesa na ba animateur tenté ah non même pas soye pa na biso ba msuso basala ngwana bango e pa na biso mututu ayaka azonga toki. Vous comprenez? On a la répétition. Na bandule oye bimani ba clip, ba générique, ba moni bina fila boy ko le kana ba non même pas. To beta tires. Na tirer. Bané ba boaka. Ba boaka baka végéta ba animateur na biso ba boaka, vous comprenez? Na ba clip bilongi na bango tout ezana kati. Na album oyo bango pel susu tina ba clip bilongezo kota na nzembo kuta chemin de la vie ozolanda akoti sina ba bilonge sala musala te na nzembo wana mena ba clip baza donc ya za muto azo bimisa afula bato enoki afula ofino lisusu donc ya zo finate afuli openo kei pena libela siko na bino na Ibrator mpiano po bobana iko festiger Ibrator oh Ibrator Rema Ibrator azotosa nani Fabrigaz te bisonde tozotosa Fabrigaz mais lelo bino bokomi ba ennemi ya Fabrigaz fois 1000 non mambu ya bon masolo bena ya Ibrator na linga suko lobela ngote na tuni bino mi balé na minute oyo nani azotosa nani po bino botosa bino bana ko lobake Ibrator na zotosa Fabrigaz te mais na minute bino na Fabrigaz bokomi susu ndenge moko ndenge Ibrator azali na Fabrigaz donc monique bobimisi Fabrigaz mabe bon eza ko bimisa mabe te bon bablo mse ala ndenge nini omoni nde toza boye na mokili mutu na mutu abima na libota na ndenge na ye na caché na ye tu comprends donc biso même biso pe to ala mona peut-être que
Yépe na ex-président na ye, on comprend qu'on dira alors salé mabe. Mais ce que l'autre monique, selonga, wana selonga. L'on a comme monake, on dirait que alors ça l'année mabe. On dirait comme que zandenge anda kwa ngoli bota ngwe kenda kabongo. Papa na bana. Bon pesi brato raison. Obi topé si te wananga, faut sanga on dirait oui, on dirait que ya kokine pe kozana raison. Tom zera ba parler mo ba parler monsieur la mage oui, ba papa na bana mo ba finga na papa mo na olo ça ba n'importe quoi na miso bana, tina ba bala, on comprend. Donc ba parler monsieur kenda na bongo la non normal. On comprend. Voilà, to comme na sous émission na biso paka olobini. Et là le bezara ke ba yo album na bon positionnement ngwana da to binisa ki yango le 30, le lo da 20e jour déjà. Bandimi déjà qui album eza kitoko. Merci pe na papa na biso Redi Amis ba ilo kanto. Era yoka ki album alobi vraiment moi no bi na filé marambo sali na ndima kite na satanda kiteke oko yemba na ba niveau yoko beta niveau ba nzembo obeti. Et puis surtout na nzembo lisusu sali ya chemin de la vie o yembi lo la ngai style na ngai wana vraiment na sepeli na ngol su makasi koleka. Donc ba tout oza ba message ba te belé ba vidéo ba te belé zoya ndenge album ezo marché. Donc bazo atana bango ba yo album bien ba yo les adorateurs ba noronde ba yembi ba Michel Petit Bina filé ba yembi ba Giscard 3 fois Beckham ba yembi donc ba te belé bazana ba yembi kitoko et puis 1000 pages Giscard na combien pas bino tozana Giscard to benga ke 3 fois Beckham donc so azo yemba na biso ko sa ba jeter o yemba na vidéo na nzembo mbanda simbi touche o yemba voilà mpaka lelo Beckham Lady Maître bino so boyebi ke yende liso ya maître mususu na ndenge Fabregas azoloba aopesa ye même chance ka pesa ki bina filet bino pe bomoni bolingi mutu mususu abi masima na bino te yango bino miteme ko movimba non na question ya mambo etali Beckham wana ozoloba biso miteme ko vimba te biso kutu soki lelo makambo ne simbi to sepela po biso étape o yazolute. Donc Beckham nenga za bongo esika za ayebi ke bina. Oyebi kazo ya côté boza. Ayebi aroya ya luka ya côté to za biso to mati lisusu. On comprend? Et alors la faire rigola. E biso to luka to koma côté faire rigola. Za yo ka faire rigola ozela biso to zalana. Faire rigola pa okende. Faire rigola comme papa wemba biso to esko faire rigola. On comprend? Donc yangwana. Donc Beckham biso to na problème était. Et puis yeku to calculer était. Donc to calculer était. Et puis bina fila za muto fo kumisa e pona nini okumisa bina file adam musicien oyo. Donc il y a un leader, il y a génération na yena batutu o balongwe wana. Vous comprenez? Pour les seuls musiciens o ya longwe na génération na yena mouvement a sali makambo minene puis ba ndimi un album aliboso ezabi na file. Ba wana tout ba ya lelo non ba été. Donc biso to wana temps calculer Beckham te. Ya zo revende asala makambo o bina fila uta kosala. Et ma bête sur asali. Soit c'est le no gitoro to ndima to kumisa et donc ça bien. Mais avant ça la makambo wana ko kumisa di quand même courage à moninga na oteke o Beckham courage ndenge ka komi Lady Maître ça va biso na ye tous ensemble toujours ke bo bana koloba ke ye soki ba komi bo biso to komi bo biso c'est que ils ont mona na rivalité sali omoni ngana koloba ke ake liboso men nzambe so abaki osuka ne kana makela na otsaka tsaka na osuka ka wana omonje po ngana koloba ke ne liboso na ebite so rema contredire ngana mamboto so la soki ngana lobika ke liboso nzambe so abaki osuka kana na makele wana otsa osuki ka wana on comprend donc voilà et puis bina filé air toi solo bara na média ke ya za na problème na Beckham te Beckham ba otindike ko tindika nde pour écrire le roman mais ce qu'il y a na temps calculer Beckham te ya zo tala liboso on comprend yo ye air otala biso to otala liboso donc biso to na temps na terre ça ba débat na ye donc a forcer nanu asala no makambo mukile ndima ya sama mo bina fila sali c'est lo bino Fabregas mutazo tinda azotindika Beckham ou bien Beckham yemo mta créer conflit bango mo balba koyeba so ba mitindi on a ministre bino boza bien tena Fabregas bomo mona e neti faux esprit te ngana kolo ba pena te ke na za toza bien tena e wa ezama mona zanga ke koyeba comprendre ngata ngena mona pale na za mwana oya mais c'est Igbi na filé na ebi mambozole kana kata pale ya moni na ya no libo epo batu basa nini ba comprendre mabe esike zo uta on comprend donc le rôle peut comprendre déjà que ma baisse que zouta muto alors ben élève le ba bengami erreur du maître ozomona donc mususu kwa tikali du maître mususu atikali ata ba ne du maître ba robima ba bima ta ba mato ya maître ba robima ba bima
mais comme bakosala nanu mambo biso tosali te bakoluka no babanda bango bana bebande biso da tokendaki eloko nini ezorasire oke baosala te eloko nini ezorasire oke baosala te bon nakoloba mpe te ke bakosala mambo bina fila sali te bakoki kosala yango mais baza na nsima biso lelo tokoloba te ke tuna fe rigola tokokai na fe rigola to héritier wata na betole kokani te héritier dasi abetsa beti biso toluka tokoma fere akomi papa wemba o comprend donc eza bongo ya la mulongo to ada na positionnement tolunga positionnement tokende album aba musicien siko ya album aba musicien lelo bon bato nyonso bazolanda oyo koloba na bango nini na conflit oyo ebotami temps oyo entre Fabregas na mwana na ye élève du maître oyo lelo Fabregas akomi obenga ye erreur du maître na Bekam oyo akomi aide du maître pona Bekam tolongola na ye oyo eza bitumbo ya okokango te ye ameka nanu kobunda nasala carrière na ye ndenge azosala comprendre pona mambo ezoleka entre monsieur Hugby na filé na Fabregas donc naolobela ngo te ebele te mpo fanatique dasi ya comprendre mpo baquestion baotuna ngai ocomprendre émission mo nasalaka nayokisaka audio moko boye ocomprendre nayokisaka audio wana pourquoi eza comme preuve ocomprendre donc mabe déjà botano wana bana 4 Platini aza te ere obenga mwana okombo Platini tant que yoboti mwana kombo Platini te lingo loba nini okoki kosala erreur na kombo ya moko mais kar na kata libota mais ere omobenge na kombo moko boye erreur du maître. Pourquoi erreur du maître? Yo gabi na fila les na TV abengi soki kombo ni to abenga ke yo soki jaloux d'élève du maître non abenga yango te alors va toujours que papa et puis papa to ba papa photo e bango ba la ba papa ba botaka biso te baza ba papa na ndenge ya musique boso bana ko différencier yango te zaika papa na biso Fabregas mais lelo bokomo lakisa bato kaza papa na biso te ata to différencier yango te batala biso ba yebi ke yete mutabota bina filé vous comprenez yete mutabota bina filé donc l'orchestre la bina filé mwana na ye moko biologique azati azapete azata otika la pose la te na ndimita ozala ozala te vous comprenez donc azaka papa ndeka papa Chéral ba ke oui biso boala bana biso te nga mwana nga daida alors yo lokola porte parole ya bina filé soki lelo bina filé babengi e pa Fabregas atia voix na nini est-ce que aza prêt yala na ba problème abatu te nde na lobaka so abengi aya aoya na ye mais est-ce que foza na moi kenge po roni atape nzube mais yango na ebona loba ndeni mais pesa position ka ko ja bazoloba mabe na yo mais erzo kende kuna foza veille nde vie na biso redi ya misa ekenge lutani ya yango na ebo siko baloba mabe na yo babengi okepeka ngulungulu oni ata tonga okende na yo mais veille mbi mille pattes sente pianiste corona ba beti donc au flash bass ba beti donc musale salami ya kitoko donc nga pe na remercier bon musala ba sali kata positionnement et puis na bato ba yambaki album na biso confiance fidélité bazana ngo envers biso et continuera à bon vraiment ya onde ça la force ya monsieur Hugby na filé a marcher à toujours liboso pour pesa rabatu ba douleur nde mité mezo vimba ba komi ko sala ba n'importe quoi tina niveau ba télé pour na biso pour na succès na biso et puis bato ba soutenir nga na robosa na bangote Bambote na Nono qui soit le chef d'agence et puis Jancy Zola l'informateur de patron papa Jididi à Gadiel Nadab Zola Mobile à Souzi Zola dans le PC Bambota trop et puis Chaco Taylor le banquier Gilles de Milano Switzerland Bobo Manda matricule Schengen donc voilà tout bana besoin de contacter nga numéro Zara Moro plus 243 81 13 70 007 donc so bengo zwingamba voilà merci. Merci na Amiral Mantima, merci na Rema. Ndenge yo bwaki na bwaka nani? Na yo bwaka micro pamba. Tukomi na suka. Ciao.